boluka déjà bakombo wana lingala boluka si bomoni yango bozanga te botinga nga email na universalc94@gmail.com. Alors tu vas courage. Courage balobi ezali force d'âme. Courage ezali force d'âme. Ngana bengi yango nguya ya molema. Courage ezali force morale. Ezali kosala atako ozali na mikakatani. Tono ba mosala mawe atako mosala ezali pasi ko bimisa motoki kasi fo sala yango pamba te yango nde ikosala ete olia. Kati wana to sala courage. Courage ezali énergie dans l'action. Nguya na kosala soki ozana nguya na kosala neti tout temps tozoya awa na kota mbanda ngulu masolo ba betela biso kuna na makanisi boto kanisi kama soto okomate mais lokwa tozaki na courage to leki banzela to kiti ba moto to tamboli makolo to koti ba poto yango esali ke to koma énergie dans l'action et puis énergie wana ko ki ndepena entreprise na esaleli soko ozana makanisi mo ozali kubwaka kuna lobby il faut ozana courage lelo ya kocha misala lelo po ete nduma nango ekoka ko ba lobby o ezali opposé na courage ezali goyi mabe arobase boîte arobase on a goyi kozala lâche kozala paresseux kovanda esika moko kosukisa makanisi na omoke na mwa ndimbola oyo na olinga na ebisa bilenge na olinga na ebisa bino baye bozali kotala ngai ete courage ezaleli ya motuya pona molema pe bomoto. Alors liboso ya likambo kolembaka te zalaka toujours na courage zalaka toujours na elite ya ete okozwa eloko ozali koluka na kati ya courage ngana omona déjà na minute persévérance eza na kati osoza na courage il faut oyika mpiko kolemba te yika mpiko tiki no kozwa mbuma oyo lonaki olingi yobuka